Major na ye pour mettre Kenzo Mukendi azayi mutando blaguer nanga trop ando sexanga 3 azayi vraiment parmi bampaka bamasanga ba yebi bato na benga bampaka donc mettre Kenzo tina yebo pour na yebi et moi nous vivons donc on a pena za vie nanga yango bomoni na ye vraiment awa na ye na se précipiter na ye pour na kozwa événement lelo bomoni kuna na kati ba doyen bomoni ba bourgmestre baza kuna na kati bomoni famille bomoni madame aza na kati mais ngamo na boy kolobisa po batu misu ba roloba lobi ba roloba encore ebima ça fait mal que ton âme repose en paix mon vieux maître Kenzo Mukendi na déranger qui est trop pour l'émission hein nazali pendant mon tour na déranger trop pour l'émission sangaka si tu as tourné menza mbende apé sakaenda zwaka toza ana salongo na mabele na ngape salongo sud papa parent na ye parce qu'il y a à côté musu mais matang eza awa na maison familiale tole la maître Kenzo en tout cas tole la et toza sous interview à quelques 2 personnes pour na Kleboa pour ça la bien merci vraiment maman tozoki tozabina rozoka makasi na mutema pour y aller ki mutu omoni na lemba awa lembe perdre bato solo na lemba mobimbo ya liboso akendaki mutu solo anda osunga bato okunda bibembe tu osalisa bato ezaki veigo tanzambi ya igo après se mettre Kenzo après ça talate akundaka bibembe abimisa bato na hôpital et tout vous comprendre yango moni ti omoni ba maître makasi ba maître chaleur bazalia ba konze belé ba grand juriste ba procureur ba avocat bino ba journaliste ba te belé bolela pour rien te bolela mutamala mwakei vraiment netinga bina naza lokuta mabete na regretter moi muke na nzambe pourquoi ti kela biso bato mabe ba umela na mukili bato malamu ozo ba avant na wena ngabe oboya kosambela pour nazana nga mutu na silika rapé na sala mamwebele na oboya na ngabe kosumuka kona bakabo kosumuka bato mabe nzamba umisa bango trop bato malamu ba okende pourquoi na répéter ngo bato mabe nzamba zo umisa bango trop na mukili poto sana bango ni bato malamu ba okende avant pour na nini bato mabe azotikela biso poto sana bango ni to sana bango ni Kenzo azayaki mwana muke maître Kenzo azayeni mwana muke mais a fula bato bela pesa mo ba vie na mikolo ba même âge na ina baleki na minute tsake ya lep na baoba pasi maman pasi à trop je crois que soro landaki na morgue ya ngaliema mokonzi munene o ya biso tolingaka mingi oya biso tolingaka mingi excellence papa na biso Evariste Bochab
ti omona papa olela na mort kangalema ayebi ke parmi bana oyo apesa cours na campus na droit Kenzo pe alai parmi bana banda défendre na mayele yango moni atikaka ete tango Kenzo asisi classe abengaki juriste na ye mais pas si abelaki te maman te lobby hier double maître alai bien hier ezaki lelo eza jeudi hier mercredi mutabengaki eza Costa Omar l'homme moderne Costa Omar mutabengaki ye chez ye réunion chez ye abengaki ye pas respecté chief ya fait kofa pour ye pas un sportif à côté na jeep na accueilli azaki vrai abela téninité a oti pas Costa ba sisi ba réunion na bango ba meli ba lié azongi pale akomo sanza lelo double maître ati mais biso to baluba biso bina to ba 100% baluba mukili mombeyebi to luka pe na bandenge tout oki ba animateur na biso ba yembi ya PPRD ba nini ba Rolando ebele po ba luka mbujima ezuluka kananga ezuluka partout ba luka ba Rolando ebele ba innocent ba otikala ba yebi liwane maman au monde. Merci en tout cas. Merci. Maître, Koyoka Sango ya lelo na 5 heures que maître Kenzo a suscité Mukenzi. Oyebe maître Kondo Londeni. Abi maître Kenzo très bien Venda na ebi très bien. La qualité na ye na sa façon d'être na ebi Venda très bien. Na ebi trop bien encore, je peux ajouter. Biso eza rouge déjà dans le ngalo le biso mingité. O apprenait qu'on dénie kokufa na ye. Bon, eh ben, na prendre dans ce coup de fil, vous avez qui n'a tolali bon, nous avons préparé des sorties à day. Oh ya biso to kufela ki mettre pas écoute. La benga qui écoute na téléphone, les avant midi pour nous remercier Ribamo na monaki, battre na victoire. Ba komi maître Kenzo plaire, maître pas écoute. Na bengue pour nous remercier na geste on a parce que à partir ya Ribana ils ont fait ça un message moko bona bato bazaki informé et na ke musala subitement le soir tolali vers 3h 4h bazo benganga ke non maître Kenzo azali sous-sauté en tout cas ils a frappé mon makasi au tozui pour moko makasi parce que on avait déjà tracé les programmes. On a sorti, il y a collègues sportifs qui peuvent mettre pas écoute. Il fallait que bima samedi, toi intérêt dimanche, il y a c'est mon président. Mon président, il y a Ligue des jeunes sportifs. Il y a un encadré, si ma président, quand c'est lui, après lui, c'est Chalère. Mais rien à dire. Et c'est dans un émotionné. Merci en tout cas. Non, l'obisa maître Belete, tous maître Chalère, à conduire biso verrier. Tous en réaction à maître, que ton âme repose en paix, viens en Ngaï, Kenzo Mukenzi. En tout cas, maître élégant. Cléboa et Tozo Lelayo, Tozo Lelayo vraiment. Tozo à maître Taxan, maître Joe, maître Chalère. Non, Banda Awa. Maître. Sangwana na matoi na yo po abi maître Kenzo Mukulu aza vie na ngai yango lelo na butu na yawa ezo ki ondeni webi na ozanga kumaloba oloba nde nazali awa po baloka ba maître Kenzo nde tozalaki na bango ba mingi te na entourage na biso vraiment nde tozalaki na ba mingi te nde naokaki Sangwana nazwi message wana na ba 4h du matin. Pongi esilingai dans dobenga ba camarades mususu ba yebaki te kopesa bango information donc ti sikone naza les attaques liya te loko bena chena mona kote po naza malaise te sala pasi makasi mutu ko maître Kenzo nasi na mileno ya ba sportif tous les sportifs mawa ke maître Kenzo akufi donc na ba na kati mboka na ba libanda ba yebi ki maître Kenzo en tout cas likambo et ça se passe mingi mais
totiki nyonso kaka na nzambe ya koloba meze ebele te mpo émotion eza makasi vraiment. Fi ete yo nini na mambo? Pardon? Fi ete yo nini na libako ozwi lelo? Bon nyonso totika kaka na nzambe vie oyo te ya biso kaka donc vraiment émotion eza makasi, émotion eza makasi tozwa mettre chaleur. Non, on répète trop, hein. Là, on a moni, on a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Papa n'angai. Pourquoi le bas d'une situation est yeux pour te moni, te moni au mal. Écoute, il y a minité parce que Batunion son aminité au Bazolanda. Baby qui dit chaleur dit Kenzo, qui dit Kenzo dit chaleur. Donc, c'est un ami, camarade Kenzo, c'est notre ami. Mais ngai benana Kenzo bena eza lokola sapatu na lokolo. Vous comprenez? Batunion so baebi. Oh so simbi Kenzo na 12h 13h chaleur azan. So manqué Kenzo chaleur azan malgré c'est un ami moko. Yaza vice-président national de la Ligue des jeunes chargé à sport, culture et art. Ndenge nga naza joinaye. Na PPRD après Kenzo c'est moi. Naza chargé à sport et art, culture donc Ngane Totambo, Lelo naza vice-président fédération ya judo grâce à Kenzo Mukenzi. C'est un ami Tovandi, Yaza Sala Taekwondo Sala judo, une équipe nationale. Si bon, à mon niveau banco ya judo et à taekwondo a continué banchik ti masa comme na niveau ça. Tanga na bundi carrière ici là bien à Mulunge. Yaka okumano président le élection ezali ye muto soutenir ngai ye muto soutenir financement ye muto pesa nga courage ya kocha mutu lelo na koma vice président ya judo troisième vice président fédération judo chargé ya sport ndenge moné nazana PPRD vice président national ligue des jeunes na PPRD chargé ya sport pona nga Kenzo na ebite ya banda to na si bato ba moni nde azaki na utaki morke tamba zu sango na uti morke na ye omoni babiloko ba tante kocha ba kiti ngamo na zo sa wana za ngai naza pena touché na perdre un ami oyo pena ke lelo soki bato batelemela mambo sport eza na jeune o azana amour ya ba fédération nyonso ke lelo ba lutte karaté judo boxe za la nord de Kenzo Mukenzi soki lelo tamso moni camarade ndeko na biso Kenzo atiki biso pona nini azo telemela mabe côté malingi bon moko lingi vérité yango wana ozomona parce que eza clarté moto azala comité olympique tongo journée mombati 20h alongo be invité na dîner quelque part akomi aliena baninga azongi na ndako kofi mama na ngai ata yo moko so moni bo tous les sportifs ya Congo pour un mouvement sportif parce que naza président ya association des athlètes du Congo. Elles sont toujours appuyées par Kenzo Mukenzi. Donc tous les sportifs au Congo, à part l'association des sportifs du Congo, et puis Naza vice-président de la fédération de judo, Naza vice-président national de la Ligue des jeunes à PPRD. Oh, ils ont concerné jeunesse sportive. Donc, Naza encadré la masse, Naza encadré la jeunesse, Naza encadré la sport. Titulaire Naza Kenzo, Ngaya Joana. Après Kenzo, c'est moi. Ozomona nazana na un ami na parti aza chef na ngai naza joina ye donc tozaka tout le temps akokosa lelo côté sangai tout le monde ba yebi que Kenzo akosa lelo côté sans chaleur mulunga to ça lelo to ya to la meta za to beta boy pas esimbi pe visibilité présent to ça la boy visibilité za parce que c'est mutu alingi massa alingi ko affronter Kenzo akimaka mutute Kenzo boya ka mutute so ena ndako na kuta chaque tongo plein oya bandi kokota so pe azana ngota ebisa mulunge ministre ezalte ebisa bana mai lelo ministre ezalte ba comprendre parce que pesa katango ezala mama na ngai naza touché ozomona na lelitro et puis nazawa na uti au perdre lisusu un ami lisusu o ke Kenzo anazo préparer ki bandera na victoire to perdre depuis le boko lokolo na biso benet to sala parce que biso nde to tambola to ebani muna mto azaba to sebele même to azaba na yaye parce que so moni mettre Tarzan au moni mettre Chalet au moni mettre Jo moni mettre Yama au moni mettre Pakasa mettre Jamene mettre Paikous mettre Ngotima mettre Jie Kalaki mettre Robo donc ozomba mettre Ninja mettre Kiwaka mettre Diage donc on est en rayon na biso bena ba au sommet mais to to perdre moko kati na biso mettre Paikous photo kunango samedi to bimisi samedi to kundi dimanche organisation mamnyo so ezaki na mettre Kenzo lokola emo président ba sportif a PPRD Kofi nga vice nende na zu charge ya organisation mangam donc nani to kundi
élément oyo ya ye te ye moko organisateur ye moko leader ya basportif nyonso ya Congo akufi toyebi te bon soki eza ya Nzambe c'est bon mais soki eza nango ya Nzambe te mama donc tokoloba mingi te eza TV mais soki eza nango ya Nzambe Nzambe azwa lokumu parce que liyo ya Nzambe ezalaka bongo te so moto abelaki c'est autre chose que moto azalaki na réunion na ye asilisaki dîner quelque part azongi akufi ata ye moko mama toza kaka toza na salongo mabele mame toza déjà reportage oyo esengeli ngai Cynthia Kapashi Junior Simba Chombo Emporio tunanga riba Emporio la caméra tolobisa te lelo za une exclusivité to e base bomoni chaleur abimate chaleur kombo ma yaza na maître Kenzo paranae Kenzo Mukenzi vient na biso tinga na longo na se déplacer pour na yebi grandeur via za muke allo to beta tour to sala boye na kaisi su James Katambwa po yenga kuna ndo lobela yango yo kotika maître Kenzo tranquillité tongo midi pourquoi te Cynthia sera bien nazo mona su maître Kenzo ngai ba blague en tout cas vraiment bon na mokili to sala ka bolamu to sala na biso ka malamu to sala na biso ka malamu po vite éviter ntake dîner to keba na kolia ozo pesa mbote na nani motea mabe komi ebele ya kotumba ya kokalinga ya koita motea mabe na ebite na ba niveau moko ya osarana te faut faire très attention donc maître mulungi alobi bongo na kanisi sous master nanga chichi trésor T19 nzambe na ngai ka ba oya bien na zo resa sous alpha mukadi au kalatea 2 semaines passées une semaine kutu kalatea en tout cas ba e bangai na kanisi susu chichi T19 na kanisi susu alpha mukadi boze bele nzambe amona bino pona lelo ezalaka mukiana pona club wana baki na ondozola bino exclusivité toza na salongo na ndaku na bango ya maître Kenzo abilité nungu mo esalamaki avant mais rataki kindoki totika ko boma bato avant ke tozwi nini en tout cas biso ba quinoa partout na poto partout tant ozo tchela muteloko tant ozo kanisela mutu mabe eza déjà ko boma mutu tant ozo finga mutu eza ko boma mutu tant ozo sala mutu mabe eza ko boma mutu nazolo balikambo trop tant to lamkana batonga ba biso musula mutu to bulendeni to sa musala batu biso bazo bulendeni ya ko boma biso batu biso bazo bulendenge nini mutu wana facile nzambe pa otika tante poazana biso kaka et merci na Hebe merci na Kleboa na ba catch aussi la tête au kangabino ka catch pour exclusivité bo faut awa merci borozwa suite na ngozwa nyoso bo mona na Kleboa pona lelo to suki ya bambote zate po ezali kama matanga mbote na lisolo mususu awa mbote koleka te po nazo no revient na Kenzo Mukenzi que ton âme repose en paix ba sportif nyoso ba judoka ba boxeur écoute azana ba chanteur azana abano qui pété pour aller déjà à niveau akendement likolo en tout cas que ton âme repose en paix mon vieux non zala wana na lisangu na ngati na suka en tout cas merci torozo ba doyen mususu ba lobite lelo ba oloba po ezara lelo mtakufi lelo moyen ba do ba mention za makasi toroya torozo la no exclusivité merci bye.